ok. Voilà, alors sei, deuxième terminologie, sei elingi koloba nini, parce que ça terme moko oyo eza employé na lisolo oyo soko maîtriser yango bien te, bon oko s'embrouiller, omoni o capter pe lisolo bien te, ok. Alors ngai explication na ngai ya sei ezali condition initiale, ok. Sei ya vente, c'est-à-dire condition initiale pour maintenir programmation, c'est-à-dire programme moko boye ya concert, ok. Condition initiale, sei. Wana explication na nga po bo capter yango facilement. C'est-à-dire sei soki ekoki te, progression ezali te, suite ezali te, alors donc automatiquement ezali arrêt, ok. Pona biso bato tosalaka ba activité na réseaux sociaux, bon balobelaka seuil de paiement, ok. Montant minimum oyo il faut o générer, hein? Donc au sala pour bafuta yo. Donc chaque mois na expliquera bato pourquoi bafuta ki mutu songolo te to pakala te. Avec le temps bato ba comprendre, mais ça prend quand même quelques paiement manqué avec inquiétude, c'est-à-dire mutu s'inquiéter que bafuta ki ete. Alors il faut qu'on rappelle que na ba condition na bango na ba papier to signaka wana malgré tout temps na raté, bon ba expliquer que sei minimum, sei à paiement il faut ekoka pour bafuta yo. Pour na cas ya concert, sei ya vente il faut ekoka pour na avancement ya programmation wana. Alors marque ta ba beti lisolo sans ba digit, sans ba chiffre. Ngai pe na obeta sans ba chiffre ezali te. Sei nini yango ekoki te, ok. Est-ce que c'est 20 000? Est-ce que c'est 10 000? Est-ce que c'est 15 000? Est-ce que c'est 25 000 ou 30 000? Donc, en tout cas, bah digit, bah chiffre ezali te. Alors, vous comprenez déjà sei, mais na suivi si na dossier sei te, parce que c'est très important pour comprendre bien. Seuil de paiement. Le seuil de paiement est le montant minimum de commission confirmé que vous devrez gagner avant qu'un paiement puisse être transféré. Ok? Alors, ceux qui sont au qui seuil été, ok, bah regardez mon wana et puis na c'est-à-dire quoi na prochain paiement, prochain cycle de bazwi mbongo oyo à la fois passé basangisi yango avec mbongo mosusu ya sika oyo euti koya, et cette fois-là soki eleki sei bafuti yo, ok. Alors pour le cas ya concert, donc je sous-entends que bon ba estimer par rapport à timing, par rapport à temps oyo il faut beta événement na ndenge makambo se dérouler jusque là, donc il faut pas passer plus de temps. Donc reporter événement na yo pour bato bazwa plus de temps ya kosomba, c'est-à-dire ba o basomba ki déjà na ba o ba kosomba lisusu pona donc nouvelle date oyo sei il faut ekoka date wana. Bon apparemment ba communiquera biso te to ya ko comprendre kaka tango nungu ekoti bien date mo komi pembeni, et donc veut dire bon producteur na équipe artiste ba sensibiliser lisusu batu makasi ba investir lisusu mbongo na publicité, omoni. Donc c'est un peu ça. Report eza nango mabe te, annulation pe ezali nango mabe te, ok. Amutu ali bosu te, je ne dis pas que va annuler, mais ezali ba éventualité. Alors on continue, merci beaucoup hein.